Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a air au grand bozeli kolanda émission na biso balobi mbote na bino nyoso bolinga kache na biso ya famille Bota News TV. Vraiment on est là ensemble là balobi to jali. Vraiment si vous êtes nouveau sur notre chaîne famille Bota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification à chaque fois ce qui te tient vraiment eloko et comme la biso vraiment. En tout cas, nous sommes vraiment en essengo tout ça toujours essengo yako pesa bino d'information balobi toujours la kata famille Bota toujours famille Bota de mama Belvi kandi la patrona la famille Botuna nini balobi eza ya kuyinda nini ezoleka entre Junior na en Linda Coach, Linda Coach de Nini les sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu belé bazwita kolanda vidéo parce qu'il y a déjà vidéo postée na TikTok bande kolanga kaka leto lobaka biso to yaka pamba te soto ye to yaka ko sala analyse ne loko moko ezaki déjà posté bo mona ki me biso to yaka ko chama lobala biso to yaka vraiment ko sala ba analyse par rapport ya makambo ezoleka na kati ya réseaux sociaux par rapport ya ba publication ezoleka sur les réseaux sociaux pardon. Concernant nos comédiens, notre chaîne c'est pour nos comédiens. Vraiment comédiens nabiso baza toujours la bienvenue bien les bienvenus. Na kata chaîne nabiso to lobela kabango aussi a parlé vraiment tu as kapona ko lobela bango. Soto moni mo nungu moko boye ezo le kan internet et soto moni mo post moko boye leki et puis ba commentaire ba en tout cas ce que sengeli biso to ya ko sala analyse to zala kana pona ko ya ko sala analyse mais mingi ne sa bino chaîne où vraiment nous sommes là pour Belvi kandi la patrona to chaka bloka Belvi nous sommes là pour la poster en haut et puis rien nous empêche quand on a le balabino il y a kolobela pe ba comédien mususu parce que Belvi peut travailler pour que Belvi asala musala na bien lenga salaka et zo singa azala ba comédien et zo singa toujours azala entouré na ba comédien bandeko na ye alors pour que azala bien na bandeko na ba comédien et zo singa la biso peto lobela ka ba o ezali ba o baza ba proche ya Belvi parce que bazo ko apporter quelque chose na kata chaîne Belvi TV ce qui y a un petit souci par rapport ya ba comédien na biso o bazalaka entouré na Belvi comme pe ba o bazaka pe entouré na Belvi te ce qui vraiment to moni likambo moko be o eza pour ko déranger aux ali communauté na biso to pe ko déranger ba comédien na biso en tout cas to zalaka wana pona ko ya ko lobela yango nous sommes là pour ça en tout cas kaka ndena lobala mino te na biso regardez parce que nous sommes là to za vraiment là pona ba comédien sans exception to za ka exception à mutu te ce qui likambo moko e sur les réseaux sociaux to za contrer ya belango parce que to benga mi ba pandi sango to benga mi bato to zolo bela ba comédien to che bango en général même mingi mimi to za na ngambu la biso ya Belvi TV to za vraiment famille Bota ya sur pour le kopolaka to pona vraiment famille Bota voilà. La famille, qu'est-ce qui se passe? Voilà vraiment la scène la biso vraiment filme la biso balobi laisse morale. Non Poutine to joie wapi Poutine azo beta batu toro en tout cas ba msusu impact ezali sous-souté ozo comprendre de tes inspirations et si l'inspiration ezali sous-souté parce que makambo Poutine azo sala na ba film bande kolanga en tout cas conquérant azate otali na gauche otali na droite ozomona ke conquérant azate na ba film ya Belvi ozo sentir ba leçon moko tozo na kata ba film la biso ozo sentir que éducation et vandi wana en tout cas nzambe apambola yo et puis toyebi davina ndega zo beta toyebi vraiment davina ndega pe ça toujours makambo la kata Belvi TV kaka ndena lo balabino on change pas l'équipe qui gagne voilà nous avons des acteurs et des actrices sur Belvi TV en tout cas nzamba côté toujours ko pambola bino balobi mama Belvi aye ba ko sala dio na ye tango asala ka dio na ye vraiment en tout cas et ça a toujours dit waouh dès que tout le monde a la leçon morale donc continuer à consommer film la biso vraiment filmer comme là presque à la fin en tout cas to consommer film la biso to consommer massivement et aussi il est déjà bientôt là tant on filme aussi là to ko ya ko sala analyse ya film la biso vraiment ndengele qui n'a poussé bino nyonso oh non bozui ta ko ke kota la film était bokota ce qu'on raté épisode moko ya en tout cas côté ke kota là nous sommes là pour la soutenir Belvi kandi la patronne alors na lo balamno to ko soutenir ye na ko kota na ba film na ko tala na ko partager na ko liker na ko commenter ya ngona déjà meilleure façon
oyo biso tokoki kosala mpona kosoutenir Belvi Kanzila Patrona. Voilà la famille. Alors bandeko nanga sans plus tarder tokokota na mozindo ya likambo na biso oyo toyeli lelo. Il s'agit de Junior, balobi Junior Aigle, balobi Aigle vraiment nakata Belvi TV. Aigle aye bande kolanga aye. Alors tout le monde qui vidéo moko bande ko poster ko circuler sur les réseaux sociaux sur TikTok et puis partout hein vidéo ko circuler tout le monde qui vidéo mta poster tout le monde qui ligne d'accord voilà vraiment un tournage bande qui na tournage na kata Belvi TV balobi parce que na Belvi TV makambunde zakuna balobi za la kata Belvi TV ya kana tournage à Belvi TV au sentir bilengi ya tournage au sentir maman na bana na yo senti ambiance na kata tournage yo mo vraiment ko ba ke non il faut na tikala yango lo moni ba keto ekoma parce que baebi awa ndenge se passa kala côté kuna balali balobi famille bota toujours toujours on va toujours à l'avant famille bota toujours à l'avant tozo kende tozo mata tozo mata bescalier tozo na polo ko mata tozo mata mutako kita azati tozo kende toujours liboso lokola toza elongo na nzambe balobi nzambe tika kaba oya été accompagner ka toujours ba oya ye donc notre Dieu azawana polo ko accompagner bino pardon polo ko accompagner biso na kata famille bota polo ko accompagner Belvi Kanzila Patrona. Nous sommes là vraiment très contents, très joyeuses hein, surtout nous sommes dans un moment ya ba fête vraiment ba bonne année na bino ba Merry Christmas na bino ba meilleur vœu na bino nyonso en tout cas oh vraiment bozali kolanda biso nzambe na biso amo na bino nzambe na biso apambola bino. Voilà la famille balobi Junior Aigle aye Junior Aigle aye nini vraiment tu que Junior Aigle akoma la ye ko vanda la ye donc on va dans la matadi quoi vraiment accompagner vraiment ko sala mo makamne na matadi accompagner mo ba responsabilité na matadi kuna par rapport ya Sinark tu as vu qu'il y a vraiment ça moko ya Sinark avec peu cordon na kata Sinark Junior na biso Aigle donc avec vraiment meilleur ami ya maman Belvi Kanzila Patrona ayebi ba betaka ba katina Belvi alors abandé vraiment commenter biso na kata Belvi TV. Alors il y a plein de gens au ba komela ki maman Belvi tout ça na poste tout monde Junior allez to misala ko senga to senga pe tonton dago to mona ka to na posa li maman Belvi en tout cas requête na bien sûr que et commis to senga qui vraiment tonton Junior aya alors tonton Junior a se déplacé pour que aouta de matadi aya pour na tournage na kata bella production bande kolanga tala niveau ya amour tala niveau ya bolingo hein oza makamuna mais tellement kaibi que eza Belvi aibi que c'est Belvi c'est ma sœur eza vraiment moko wangai. Alors papa Junior a se déplacé qui pour que aya pona aya ko jouer na kata bella production parce que eza na ba fan o ba senga ki ba na posa na ye. Alors maman Belvi a benga ki ye a se déplacer bande kolanga wala bolingo te bolingo vraiment eza makasi parce que na batu mususu akoya na été soka ye c'est parce que eza Belvi papa Junior alobi soka ye c'est parce que eza Belvi parce que Belvi c'est sa sœur ayebi bisika ba banda ayebi relation na baza nango en tout cas yango esenga ki aya la tournage peut tomoni bilengi eza na kata tournage vraiment en tout cas ezo sala bien ezo sala vraiment kitoko. Alors la famille tomoni vraiment la tournage tomoni Linda quand ndé bazaki na Junior tomoni binomo bomoni vidéo ezo circuler. Alors bah toi keto oh bah besana koloba bande kolanga babandi ko sala ba chantage pour dire à Linda vraiment mal vie balobi Linda ndeka zawana azoyo kananta koyo kanante balobi bakundi Linda za ko kunda mapo bazo monete abo lokuta sans blague boza lokuta na moni élévation ya Linda ezo lekela bino élévation ya Linda tellement ezo pesa bino ba keto na mitema élévation ya Linda tellement bozo koka ko supporter élévation wana te siko bozo ko beta na bandenge musuki Linda azoyo kanante Linda zo mona na te bo lokuta makasi penza Linda pas au monde na te Linda pas au kanaté Linda mtato sa ba exploit o ya makasi o Linda zo sa ba exploit Linda zo mona na air nyonso na kata Belvi TV o eza reconnu Belvi TV ezo talama ni Linda zi souffle
oh bino bozaki na posa bokunda linda ma carrière na ye mais azwi souffle pas maman oyo amesana ko accueillir batu maman boboto maman gentil maman oza na simplicité maman oyo alakisaka ba alete ke nganga patron non azaka toujours wana boza bino son ndenge moko musala bozosala musala ambiance aza wana taza na ba rigueur na tournage oh rigueur soki ndenge ni rigueur kala musala mais oyo alakisaka yende la patronne yende boya gangela pamba makambo wana epa mama belle-vie ezalaka te donc la simplicité nde kombo mama belle-vie ye nde aza na simplicité na kati na ye alors Linda azo se retrouver bandeko nanga bomoi te Linda nde akomi botala na video Linda azwi sourire ya sika Linda azwi aspect susu ya sika akomi su bilengi bozoka bilengi Linda zoyoka yaya ale bino boya koloba ke Linda au moins to kundi yo au moins agitation te aza actrice il faut poster okomi bi posta okomi bi posta okomi suna junior okosisa mibalo yaya botika baza juste ba collègue bolingi so bozo su Linda bo bamba eli so junior kane junior ayene esikoyo et puis Linda aza no jeune fille et puis Linda aza bon non pas bali na eti alors ça non choix donc na bali to bo bando condamné azi mo bala mutu non Linda na bali te donc aza na plein droit ko sala oyo motema nito tindali asala ana plein droit ko jouer na mutu nyonso ana plein droit ko yamba mutu nyonso ko pesa na ba bisous parce que chez nous c'est la famille c'est la différence tozala kana famille de famille donc toza wana te pona ko kanisela ka balinga mabendenge bino bo mesana ko kanisela mabe ko accrocher mutu na likambo mutu ebi mutu na makolo te me bo accrocher mutu donc biso na kata famille bota makambo le karaté pe tozala kala ngote alors botika junior avant dakimia parce que junior ndinga azawana aza vraiment mutu moko oya yena ye pona ko jouer baza na bango ba collègue nde ba mesana bozwa te Linda bo bambele parce que Linda sala ngona batu nyonso asala ngona tonton Tali asala ngona Dako asala ngona mutu nyonso parce que chez nous c'est l'ambiance voilà les ambiance na biso na kata Belle-Vie TV et les kaka bongo et les kaka toujours bongo donc bino ba dongo la misu bino bozana ka pona koloba mabe pona ko critiquer en tout cas ça n'engage que vous-même pour biso tozo kende musa les autres kende toujours liboso biso vraiment musa les autres kende tozana toujours en mode tournage tozo tourner balobi vraiment mode tournage tout le monde na kata Belle-Vie TV biso irataka te nyonso musala balobi musala nde musala bozoka fimbu bisika bozali ba matière ekomi kozanga bino ekomi papa le wana kata Belle-Vie TV notre cordon alongwele nini mutaza bien posé na musala na ye akolongwa kutu nini yaya nyonso bozosala neza matala na toyebi ezaka juste pour na bino bo sala rabongo pour que batu ba finga papa let et c'était juste ça si bo sala ki ba biloko nyonso la bolinga ki batu ba finga papa ba famille bota ba finga papa là pour que papa le aba ye ndenge bino bo batu ba baye bino na ma finga batu ba koma ko boya ko ke ko je bo moni ndenge musala kufi bo bombi musala silauka bobomi yango bino ba chroniqueur na ye olebo zo bomba tsa musala ya mutu oboye pembeni na ye me bobomi musala na ye parce que botiki ba comédie nyoso bokomola ko finga alors ba comédie ba komi ko éviter na bango ko ya bazo banga soka ko jouer kuna aki ko jouer place musu bo fingiye bolukele ba problème vaut mieux aboya na ye tala niveau bokomi ko perdre ba histoire bozo koma eza ata na sens te eza ngiti na ozo sentir que na bino moko bokomi ko réclamer yaya ce n'est que le début alors on a place que bon prendre soin boy ba que non to me ka ko changer bozo continuer toujours ba critique o ezali à la con ba critique moko ezanga longo mutu na makolo ngaso na zaka bino mais vraiment la minute de to komi ko luka ko changer poto batisa musala mama la biso à travers ba comédie boy ba ko soigner mais tellement bozana ka polo ko finga en tout cas na ebite bino boy mbaka bozo sala mais bo tika biso to kende tozo kende biso tozala te pona ko finga ta o comédien moko to monya s'afficher na mutu ta s'afficher na pesa bilo exemple ka ya Aïda to mona Aïda nenga s'afficher ba kenda
mais totikala jamais kofinga ida po eza musala na biso te. Tozaka bien éduqué lokola maman na biso to ala tawana te ya kofinga comédien parce que comédien azala pour la kosala musala na ye. Tokoki jamais kokanga comédien. Belvi pas koki kokanga te po yebiki ba liaka na musala wala. Alors ya koki kokanga te ba bien privé, belvi kanga bien privé, tazaka bien privé te. Et loko o esalami ya papa ale ete abino. Et pe c'est bino pele leso pe ete abatu nyoso balandaka biso. Voilà. Ete abatu nyoso. Batu nyoso balandaka ba vidéo mno bosala ba kwiti. Ba chroniqueur ba kwiti, ba vidéo bosala contre ba comédien. Ke boya longwe. Kutu nande bosala ba analyse na noto boloba ko o senti ke mto ça vraiment analyse ko. Donc soko yebito obi pele ki makamba solo. Botala niveau bo pesela ki ba analyse no papa ala alongwe pour la nini, c'est parce que akende ko jouer côté kuna de Belvia siliki, Belvia longo li ekuta zakuna lisusu te. Aïe aïe aïe. Siko papa ala ye wana zoli Belvia par le bi bienvenue yaya de retour où tu voyages. Yaya, laissons au soke côté abino tenga na rokamo. Parce qu'il faut être abino vraiment être abino bien pour vous dire que Belvia kanga mututé. Et ça la yo lingara no Belvite so esengi que comédien moko aza tala asala kakunda tala ndeti papa le. Cordon la kata Belvi TV. Mais akeina mutu azoko finga ye ba kepe kepe poto ce qui wa ba kepe ba zongi. Pour vous dire que azakana ranki na mututé, azakana na mututé, azana est simple. Azakani na makambute obino bozo raisonner les Belvi azala rakunda te. Elle n'a pas ce temps-là. Alors bato baza bato ko comprendre, bato baza bato mayele na lobaka bato boanya. Histoire oya papa Alain, il faut être abino. Bon comprendre non moi sur Belvi, nyonso baloba pour la Belvi aza yango te. Pour nga dire ça mission nga c'est la ming bato baza naître bato batala rakoto ba yebi te baza famille botete pour famille bota ba si ba yebi déjà nde makambo ezo ken ba comprendre déjà. Alors na lobela mingi plus bato bola botala ka biso boza na bino ni pour mutu moko boye quelqu'un mais botala ka théâtre dans la lobela bino. Alors ndene ko lobela bino mo bo comprendre qui est Belvi botala vraiment niveau mutu aza cordon parce que papa là za cordon na kata Belvi TV mais mutu moko azo finga ye. L'homme oazo finga ebo yebi. L'homme du moment, on va bien ka maman nanga, l'homme du maman nanga lobaka pour ne pas citer son nom, pour l'empêcher Valère et Belé. Bon mon niveau a memi papa le rôle na bango esalama ki bako ya ko mako benga batu nyonso wana pour ka a déstabiliser Belvi mais Belvi kuna zate. Azala ka kuna te bo mema bango bokena bango bisika so bolingi. Parce qu'il avait un temps quand comédien à la temps mon côté quoi comme c'est bien privé les azate donc ça libre alors laissons oyo été abino nyonso o bolanda ka vraiment ba théâtre pe bolanda ka ba émission ba tout ba ça contre Belvi en tout cas laissons o est servi bino bo comprendre que Belvi à la temps wana te ya ko kanga mutu moko be comédien moko be toi pekisa comédien mo be ko jouer pas mutu te pour nga to solo la te po afinga kanga. Alors, tu n'as jamais que ça, à la pousse à ba comédien, parce que Moussa les aussi a azana ba comédien. Voilà la famille, il y a encore qui éclaircir bino dans botika linda avant de kimia. Toi consommer film la biso bisous baikuna à la prochaine.